na senga ndeko na biso fali adozena nuko bimisa ba album asala ta moi 3 ans bimisa ba album te po ba estoma batu mususu esila nanu parce que soki fali azo bimisa ka biloko azo bimisa ka ba album batu babando bimisa biloko esimba te ba dega bando créer meka ka tina mabota ko beta bana ko beta basi bakangi po mwana moko afunda ki seke mwana ne oyo ake Turquie ya manœuvre seke jour okende poto soki apesi ba détail ya makambo mona na Kinshasa c'est que ça la prison moko plus pire donc to souhaiter en vraiment ekoma na ba niveau wana te eko sala biso moi pas surtout ba histoire wa beteno na ba micro na biso na Kinshasa oyo po ya sepelaka via mutu batele batu na prison bakendo betele batu mais biso nde to sepeli na malheur oyo ezokomela ete bafuta mbongo po bakanganga basinga neti ngando na kenda prison 4 heures non kai na ngapo sepela ne bakangi na bango ete Bandeko Bobolingo yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boisson alcoolique lokola whisky champagne vin PMI susu bazali koteka ba boisson non alcoolisée lokola coca fanta ozamo bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyoso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boisson alcoolique pe non alcoolisée. Si quand Venture atali Damas ya père ils ont lié qui nous servir dans 16 Venture invité. Tu me Venture à marié. Mais Venture à marié mais na Guinée kuna atambola kana mobala ngwa marié te. Oza photo salami na Guinée papa. Mais Nzambe alimbisa kaka alimbisa deko na biso. En tout cas mundele à la police ya France pardon limbisa artiste na biso mundele. Pardon à Seigneur mundele limbisa ye. Abete pe likofi yango makasi te mundele limbisa ye vraiment mundele. So Charlie Ponce yaka osala émission o expliquer batu ndenge bakangi artiste mboka. Zwa courage wana yaka kosala émission. Peuple de Dieu, ministère des affranchis, avec l'homme de Dieu, l'ambassadeur de Christ ici sur terre, le prophète Emmanuel Dodi. Bamemeli binomo bange na fête. Fête de la moisson, oyo ekobanda le 28 mai, pe ekosila le 16 juillet. 50 jours, ya jeûne et prière, to se concentrer, tolo na potobuka, nanzele lo sambo. 50 jours, ya fête de la moisson, yaya ezali occasion mutu azangate. Et mon clôture nango, mama yaka na mama e kozala somme na foire internationale de Kinshasa. Fikina, tokuta na biso nyonso, bae babotaka te, bakobuka mabota. Bae bazangi misala, okobuka travail, pe ba résultat ya ndenge na ndenge, oyo azana malade, ya kobuka guérison. Mais bana ya poto bakozala au rendez-vous. Bana na Nzambe, bato nyonso balingaka nkolo, to bengi bino bongo le 16 juillet na foire internationale. Fête de la moisson avec l'homme de Dieu, le prophète Emmanuel Dodi. Bah, les affranchis, nous sommes peuple congolais, on vous invite le 16 juillet. Nous avons expérimenter le boko ya Moussali Nanzambe Emmanuel Dodi. Fête de la moisson, l'homme de Dieu Emmanuel Dodi. Moto Azan et Loko Nzambe, le 16 juillet à la fois. Foire internationale, tous en ma pamboli.
Le prophète messager Emmanuel Dodi, l'ambassadeur de Christ sur terre, alobi mokolo wana akosangisa lola na mabele pona komema mapamboli guérison pe miracle na vie ya bana nzambe oyo bakozala au rendez-vous na fikini même ba oyo bakozala connecté na internet le 16 juillet 2022 na kati ya fikini. Fête de la moisson, référence biblique Lévitique 23 15 à 16, Psaume 126 5. Moto azangate eyakanie okomela mpe demba boye oke boye mpe de contrôle okobeta mwana parce que mwana mosusu okobete boye asolisa kosu papa te emsusu yo papa oyo bando bimisa baalbum banzembo ere ezosimba te yo na mutu na yo oyebi kaka mwana wana kaka nde moto azobloke baalbum na nga. C'est makambo zo plaisanter tozo le bango to pena muté. Non, ezota na kati ya mutema vraiment ezosala nga passe. Côté wana ezokende bien te senga moi ba conseil ke ata esimbi te to forcer kaka. Parce que soki muta komi raisonner ah place nanga na héritier pa komi obeta na terrain pe nanga na beti te. Personne va courir, au monde qui est bien. Ailleurs, il y a Bateau là qui a donc malambo qui me dit ah bon Gideline mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City. Après confinement, réouverture, Yanganda Taba, chez Djongade, Awa, Bokokuta, Biloko Nyonso Bolingaka ya Kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengali koyebake, chez Djongade, bafongolaka kobanda mokolo ya mardi, ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse ezaka se moko, chez Djongade, weekend, boza deja ya kosepela, chaque vendredi, bobanda kozwa Suzuki Luzubu, 4x4. Yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi, ekobanda kozala nde CNN, Alligator, na ba artiste mosusu. Bako banda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis, chaque dimanche, sombele suka bisanga, nde bokozwa les grands chanteurs. Emile alias de Mingongo, yende muta ko palola awa, boko sentir betue ba ou différence yena. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous te recevons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djongaske. Soki olingo sala ba réservation, obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djongade, yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soit. Voilà, Mbote Bande Obalandia film na film News, c'est votre humble serviteur Valdi Tambouya. En tout cas, toye à Kasso Makamoro Belezali. Depuis hier, tu m'appelles, il y a nenge na nenge au sakanate. Tu as un ennemi à mon touté. En tout cas, tu as un poto applaudi pour ne pas s'y abattre. Pour te montrer, moi genre quoi. Mais tu as un poto analysé, tu as fait nier ces abons sur la toile. En tout cas, avant toute chose, laissez-moi saluer Maman Lisette Lokangeli Foukou, une femme pas comme les autres, pourquoi pas Yemei, maréchal Souveyé, ça les patrons, il y a restaurant Yolezon à Dallas, na papa, Firmen, ma tante maman Iguette Moulunga. Bana poto, bana mokimaza, bon na plateau, avec l'unité de gouvernement sur la concernant ma nièce, c'est-à-dire Kolobama. Si on a fait un mot pour commencer notre solo. Bonjour Ken Pena Magazembe. Ouais, bonjour Valdi Tamboué, bonjour na prophète Emmanuel Dodi. En tout cas, na osenga ba franchino surtout rendez-vous na biso ya le 16 juillet tobo sanate parce que fikine roinda prophète Emmanuel Dodi boyebi ke toaka na prophète moko mosali nzambe ya munene na mboka na biso oyo azo sala ba miracle ndenge na ndenge parce que
na mboko na na monate que prophète moko boye ozana sida sambelio sida limwe ozana cancer ozana maladie ya ndenge nyonso parce que ba maladie au prophète Emmanuel Dodi alimusaka na banzota batu na ba prière atoke pa ba magicien ya ndenge na ndenge ya monde ba tika lozelo solution te menzambe na e oaza très puissant vraiment nzambe wana alimusaka ba grandeur nyonso ba maladie oyo kozala nango vraiment le 16 ndeko ozolanda biso na poto tinda ndeko na wana fikin à partir ya 15h déjà espace wana tobuka ngo kosala bien. En tout cas, merci à Pito Babile. Les 15, non? Les 16. Le 16 juillet, en tout cas, rendez-vous à Moko, na Katia Fikine avec les affranchis. Et na Yemoko, vraiment, Thomas, Nankolo, Père, Nabiso, prophète Emmanuel Le Dodi. Ken Piana, en tout cas, tu as bêti na nos en habit que l'un a l'alité, dérangement l'équipe vraiment au Sakana. Tu vois un message sur le lobby que artiste et musicien Jésus de Nuance, à la garde à vie. Dans la garde à vue, c'est le cas de Bombi, nous te parlons de la Macamo, Bessongolo Pakala. Mais les gens qui ont un message, ou appelé sur la Kotanga, bien. Tout le monde a la maman, pour la maman, tout le monde a la marambi. Belé, ça bon pour un artiste Nabiso, Babi soupçonné d'avoir infligé des coups de pointe, des points dans le ventre des membres de sa famille. Voilà, selon la maman. D'après ce que j'ai pu comprendre des informations que j'ai reçues, le chanteur aurait été interpellé à son domicile le 3 juin, à la suite d'une plainte déposée par un membre de sa famille. Placé en garde à vue, il continuait de nier les faits malgré les témoignages aux témoins pris à partie. Le tribunal a jugé M. Bataring Hervé à comparution immédiate ce mardi 7 juin pour des faits de violence. Apparemment, Azad déjà dans la maison d'arrêt. Na Fleury Mérogis dans les 91. Mais c'est je suis en moi. Au premier temps, on a mis belé à bateau. Que artiste a mis aux arrêts, bakangié. Il paraît à Betagi membre moi et famille to ka Betagi mwana. Et un petit message en yo poto yo tonka bondé ngana yoki. Bon, Valdi étant que congolais, message ya bongo na sepela na ngote parce que dès qu'on a biso faire aza artiste et musicien na biso ya mboko yo aza parmi ba artiste oyo batombola ka drapeau ya mboka na biso toko sepela na ba information ya boyete et monto encourage ka biloko ya boyete très bien ozo comprendre nga na yebi soki problème ezali neti ya coup et blessure premièrement nanu bakendaka kofunda ngo na la police akosala ba enquête na ye pa ba médecin bakosala contrôle po bazwa ba preuve. La police est rotine de la convocation. Tindelo convocation, ceux qui ont refusé qu'on ait la convocation, la police a reçu dossier à tindi dans tribunal. Tribunal ne est la dossier parce que mibeko ya poto na mibeko na biso awa. Et ça mibeko moko différent. Ngai pe batu ebele ba komeli ngai. C'est tout nga batu ebele ba bisinga artiste era boya ko kende alingia zonga bakangiye. Mais ba contrôler na ba saki na ye ba kuti na ba diamba na kati mais nga ponanga na loba biso nde na Kinshasa to mona diamba eloko ya danger na poto matiti net diamba batu bamela ngo même na balabala ezala na infraction te parce que pona mundela yebike cigarette nde bomaka par rapport à diamba ozoko panga mona ba film sous na poto amela diamba na balabala donc nga na osenga bandeko na biso bagolwa bazala un peu concentré na dossier oyo bazala paniquer te parce que ça problème est là ka mutu problème est là tout le monde lelo to koseka na malera muninga te po oyo ko la biso lobi to ebité mais to ko souhaiter pe na mokili oyo kolukaka te osala non tokende malembe yango na lobi boy na vie c'est marambozo plaisanter to zo lo to pena mutu non ezota na kati ya mutema vraiment ezosala nga passe parce que ça artiste pe parmi ba artiste na loba nga ba artiste Congo ba bwakanga na ba génération lelo za artiste liboso bwakanga abwanga na nzembo Trésor Candle na premier album na ye donc siko yebisanga ata ba mes attentes eza to viens kala avien nga kala to sala na plus de 5 émissions to sala na plus de 5 émissions si on a sepela na malheur mo boy et frappé ozo ka bena passe non ezo sala nga passe tant que artiste na biso ya mboka mais ezana na moi ba conseil musupe to kopesa na ba membre ya bureau
membre ya bureau ya ndeko na biso artiste parce que vie ndenge eza boye vie eza moko vie oyo tomenaka na mokili tour à tour ezalaka vie moko boye nakoloba ndeni lelo koza tour na yo lobi mpe tour ya baninga mosusu sikoyo soki lobi ekomi tour ya baninga mosusu epanikaka biso te na sens nini na sens ke ngai soki na tali problème pena na mozindo pena makasi eza mwa trouble moko boye ekoti na vie ya artiste na biso artiste ya mboka na sens ke aotala ndenge abimisaka baalbum ndenge epesaka batourne yaka ebendelaka makambo ebele sikoyo azotala auti obimisa album epesi te peut-être akoperdre mwa déséquilibre ya mwa makambo mais nga na osenga azalaka makasi koperdre kaka na sens ke akobula mosusu mwana moko boye bayokanaka peut-être bien te mosusu mwana wana nde blocage ya album eza botutu ya album eza mais oui mwana yo moko mpe akosakelo mpe mabe botutu mpe ya makambo nyonso osala esimba te valdi lelo nakozala na conflit na tout le monde mais nakozala na conflit na mwana ngai te mwana onga na boti nakozala naye na conflit te nga na préféraka na edike mwana na maloba ke ya koagresse mwana ke nabeta mwana en tout cas côté wana nalinga vraiment na edike mwana bongo te na kobeta parce que mwana mosusu okobete boya solisa ko su papa te emsu yo papa o bandos bimisa album banzembo erezo simba te yo na mutu na yo yebi kaka mwana wana kaka nde mutu azo bloquer album nanga okomela pe demba boyo ke boyo pe de contrôle ko beta mwana donc yango nga na osenga bandeko ya biso ba bureau o exemple na pesa majorité ya ba artiste bandeko na biso ba bureau il faut boya ba ko conseiller ba artiste o bozalaka na bango parce que ce qui artiste a commis ko perdre contrôle ya gendo beta ti mama mwana côté wana ezokende bien te senga mo ba conseil ke ata esimbi te to forcer kaka parce que soki muta komi raisonner place nanga na héritier pa komi obeta na terrain pe nanga na betite bana ya poto bana mikili yokelanga eloko oyo soki olingi ovanda na bakondition ya kitoko pe elengi tala esika ya kovanda yango oyo Flotte Hotel Joli Kabelo CPI awa soki oye eza likambo te kende kosomba bakiti to nini te nyonso ezali c'est-à-dire que awa okoya kaka na bilamba ya pamba okokuta tout ezali cuisine, salle de bain, chambre jolie kitoko. Bambetu ya nyekese, salon ya VIP, toilette. Awa kutu kolobate po atami kate kwei. Okoliango jolie kitoko, microbe ezali distrait. Courant 24h/24. Minda pelelele. Soki courant kei. Mubangi na groupe électrogène ezali wana. Oko sentir kutu teke courant ikendaki. Awa makambo ya okendoko luka mai na ba cantine. Ezate mai pepele nyama ezali kobima neti kaka awa nde izini ya régie des eaux ezali po soki mai kaka kei bazali na réservation ya mubange nango awa mbala moko ekomi kobima joli kitoko boko sentir kutu teke mai awa ekangami awa bazali meme na bar na bango oyo bato ya libanda bakotaka te Flotte Hotel Joli Kabelo CPI ezomi na avenue Bula numéro 115 quartier Adoula na commune Bandalungwa référence Église Mangembo na Flotte Hotel Joli Kabelo CPI nyonso pepele neti kaka na film côté wana ekende bien te mais biso ba congolais to sepela na art oyo te to sambela to tsango na mabondeli nzamba sunga ndeko na artiste place aza nzambe vraiment sunga e makambo ekende bien notre commune to suba information mosuté mais pour le moment otoza nango babi les infractions à viol il y a rapport sexualité violation de notre ko menace wana ya bana boina boy mais to tombela ka nzambe asunga vraiment artiste pour so pa kangami pe kaka mabepe bon nga elo na osenga ndeko na biso fali adozena nukobimisa ba album asala ta moi 3 ans bimisa ba album te ko ba estoma ba tumsusu esila nanu parce que soki fali azobimisa ka biloko azobimisa ka ba album batu babando bimisa biloko esimba te ba dega e bando créer meka ka tina mabota ko beta bana ko beta basi bakanda ana nyoso to da fali atika na terrain ezala na kimia batu musu pe ba reni bazona moi te encore renier
pona ko éviter ba dégâts ya boye bato ba ndobeta banda na basi na bango boye sala bien te pona yo makambo ene kana ndako kuneza bakanda ya konyokwa maro fale azo nyokola bango na ba succès boye ezomema ti ba dégâts na ba foyer na bango et sala bien te toka na osenga fali mikolo yo abimisa nanu album te apemisa nanu vraiment fali pour pas pardon kobimisa nanu album te pema nanu mwa muke ekosala biso bien en plus bino boza bana ya ba artiste musicien kofunda ba papa na bino na ba la police ya poto eza bien te bana ba wa mindele ki ya pito wala bana na yo te ba woni na mitso yo kondana se yetolo ba soki artiste mboka bakangi ye po mwana moko afunda ki seke mwana ne oyo ake Turquie ya manœuvre seke jour okende poto soki apesi ba détail ya makambo mona na Kinshasa seke ezala prison moko plus pire donc to souhaiter yango vraiment ekoma na ba niveau wana te ekosala biso mwa pas surtout ba histoire wa beteno na ba micro na biso na Kinshasa oyo histoire wana siko soki akobetela mundele en tout cas wana ekozala ba prison moko ma donc to souhaiter ba biloko wana te to souhaiter yango te ça bien te eh bien aussi c'est ce qu'on fait hermo yoki mawa opesi compétition et salanga pena te na chola te et salanga mawa na histoire yango parce que pour il y a sepelaka via mutu batele batu na prison bakendo betele batu mais biso nde to sepeli na malheur o ezokomela ete omoni place oyo ya tindaka batia biso ponga bakangisanga à l'occasion de rien bafuta mbongo po bakanganga basinga neti ngando na kenda prison 4 heures na kai na ngapo sepela ne bakangi na bango ete nyoso to salaka na se futa makaka awa na se na kai pe ko sepela pe na meleli yango pe champagne mais na ko sepela te tant que franchi moi na nzambe na ko sepela na malera mutute na ko zongisa mabeli kola mabete nga na ko zongisa mabeli kola mabete est-ce que nzambe sikoyo otela keno mwana nga zo sambela ngai fona frapper pe bato basala mabe wana basibir pe conséquence ya ma omoni souhait o bango ba souhaiter ki kena fanda na prison même si nzambe pe atikeli bango ta mais nzambe alimbisa kaka alimbisa deko na biso na biloko bakanga ke nango na aéroport nzambe alimbisa kaka alimusa ta matière wana o bakutaki nango na sac nzambe asala na miracle elimwa jour ya kendo samba elimwa soki ekomi bazosambisa yo asalaki boye bazwi matière bakutana na saki batie so na mesa babatala biloko intoxikaki akende osala baacte ya boye tala bamatière yango en tout cas nzambe na biso alimusa yango kaka mundele abule neti bo wana eza neti matiti babwaka yango ata na poubele ekende jour ya osamba ere baluka yango ezala trotard ye emona na esu te ekosala biso bia bakongolo ozo comprendre nadeboaka manda okaleki na yo ya pito mambo soleze ebele mais babiloko oyo eza pa makambo tomona bavera mbo bakwela nango mama bajustice ya mundele oyo en tout cas epesaka mwa mpasi makasi mais nayebike nzambe akosunga kaka to évolue na biso nayebi toza suna eloko abakisaka na sijango ngo soit non eloko abakisa eza te eza kaka ke non bagolwa courage bozala na courage ebele vraiment bozala pe concentré na makambo na bino moni abo a concentré trop na makambo ka ya batu likambo so ya koyela bino moko bosi la maîtrise po totaki omona Charlie Prince awa azwi ba conversation koko dilaso aosala yango baémission sikoyo bakangi artiste mboka biso kutu tozalaka na ete tosala baémission en tout cas mundele à la police ya France pardon limbisa artiste na biso mundele pardon asenyo mundele limbisa ye abete pe likofi yango makasi te mundele limbisa ye vraiment mundele so Charlie Prince yaka osala émission o expliquer batu ndenge bakangi artiste mboka zwa courage wana yaka kosala émission arrête de Pierre yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP oyo ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukie te lokola cuisine spécialisée congolaise
pe africaine. Awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko. O makayabu, kwanga, mbinzo, ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa. Bongo biloko ya kotumba lokola soso, ntaba, mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba. Na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka ba activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée, ba anniversaire, mariage, conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa. Ozo tuna ngai soki ezali wapi? Restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé. Awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o Italie ba congolais pe ba africain. C'est naturel. Gardez bandi na yo toujours. Placide et Bio, le patron de business class. Nabengi Charlie Press aya bato nyonso bana numéro Charlie Press botinde la vidéo azwa courage ya kosala émission expliquer biso ba détail nyonso ndenge bakangele artiste mboka pour ce que ezalaki fali nde héros déjà ba direct na ba direct ezo salema siko na senga Charlie Prince ole olobela kokodi laso ya kosala émission ndenge bakangi artiste mboka balibabe na binoti tala libabe na binoti place memi artiste mboka siko prison ngo tozo ebate soki 10 ans soki 30 ans soki 20 ans tozo ebapete siko yo yaka sala émission o expliquer biso yaka o annoncer que orchestre ndenge tikali yo bando yemba na place ya artiste mboka parce que yo omilatisa ke yo nde artiste mboka yaka o pesa o éclaircir biso ke ndenge bakangi artiste mboka en entendant ngana remplacer na orchestre ngana bando yemba ba tourner nyonso ngana bando représenter artiste mboka. C'est Apolli Lumumba RDC Monde Adel Djoko Bagou Danger Joël Salambi Bozolanda biso vraiment na pesi bino bambote. Il a pour s'exprimer là. C'est Djonga ngana tabape bazolanda biso, c'est Djonga. Kolo ta bazolanda biso. Kolo taba musangisi. Yone makambo. Ya pito. Muto a dobeta lisolo azana bana nde uzana bana muni passe skaka yezo biso. Oui, passe yango na vraiment. Passe yango na vraiment mais ngani na osenga nzambe asunga vraiment abimanisika ya passe wana po yosala fo surtout côté pe ba fan na bazana bate bele bate la bate bele bana misala ba maître wana nyonso. Ba vimba azana bate bele. To continue. To mena na mama. Ya pito. Oyo mo otiko trop bana dali solongo a to ki ba voice koko wapi koko di la soazo e maître a beta li solo scène auto ka li solo e vina zo Emilia na empereur Fali Ipupa n'habite ba mais ba voice wala est-ce que ça peut na koko di la solo ou c'est une pièce montée. Bon ngana oloba ezala koko di la solo ezala koko di la solo te ezama vraiment bosele kaza le passé. C'est un moment où c'est le cas, tous avez fait une semaine alliance explica que batikala na bango pe osimba été batikala osimba été parce que lelo ndenge Charlie Prince azo senga bazo voice ya koko di laso bake nango justice bako zape mission o email ya sala bake nango pe justice ba émission o email ya sala wa uti sala après makambo ya agression parce que yemoko alobi yango clair que batikala ko simba été mais comme amona ki baza ebele nda bendanaki siko bazwa émission o koko di la soirée lobaki na o email ya lobaki balwa soki di la soirée lobaki bo eseka kosaki soki email ya pa lobaki bo eseka kosaki ozo comprendre parce que email ya yemoko kolo makambo alobi batikala ko simba été so soki koko di la soirée peut-être abeta lisolo sa sentiment yo sepelisa mutu. Eza nango pe gravité et rande mokili ezalaka mutu nyonso to alukaka koservante te po ye moko emeli alobi batikala kosimba ye te tolanda mpe yorobo oyo azalaki témoin alobi batikala kobeta ye te sikoyo eya nango kaka azosola na mutu aregistre c'est normal ya masolo ezanga ntina. En tout cas merci ya pito nazonga moke makambo otinde Jésus de Nias avai na kati ya kumba pa mundele et raté concert na Guinée bon concert privé to moni Ericho papa Kene Ericho Watanabe Ericho Watanabe a séjourné kuna yemogo na Latin Wata Mobimba
na ba Venjora ba bi Charlotte Mbanga lianga ngo n'habité moi lecture au sala bon naza en lecture au sala te parce que moni ba bengisio na l'état il faut kenda kaka l'état ba kima ngo te parce que l'état soko kimia ngo l'état ekango kaka donc normalement ndenga zalaki na problème na niveau ya France il fallait que normalement à la vol à pays mususu à salaki nde imprudence normalement parce que peut-être ya zwaki yango ka ndenge Congo ezalaka peut-être ndenge ya koti wana nzambe pa rosale grâce pe ba pesa liberté provisoire parce que qui a sengi yango mais ba boy ko pesa mais nzambe rosala grâce ba avocat ne ba sambi bien ce qui a une liberté provisoire mbala sima akoyeba mibeko à l'état ndenge kendaka parce que ça que dans un vol ni ata na Belgique même na Italie peut-être makambo e comme était yazui ake ko luka azwa vol kaka na aéroport o yaza na dossier et rozana dossier na France dossier nous a arrêté partout fala luka place mususu ake no la vol comme les ama essayer sopani kaka nzamba sunga e kaka en tout cas merci mais tout le monde photo mo yo tambula et outi bon Guinée ndeko qui sinjora na accès musicien moko ya la team wat en tout cas ezo lobisa mokili ya kosangate ke whisky wishia azo un Christian bon photo wana ya kisinjora na artiste héritier ezo rappeler batu histoire ya Sarato la na Diego Milito ndenge bandaki na la team je pense que Venjora Venjora za femme mariée batu déjà ba komi osala ba polémique ke Venjora alingi mobali na kati ya Noko yo motoko sama mingi na ba escroc pe o mata bangomba ya mangengenge ona kosala ba jeune prière o nyonso ozwa likambo ya voyage ka se simba kate tala agence de voyage ya solo pe assure yango yo agence de voyage Orso Traveling awa bazali kosala musala kitoko pote ozwa visa na yo na pete nyonso kasi tunanga nini bazali kosala pe réservation ya ba hotel pe réservation ya billet na yo na bamboka lokola Chypre, Cuba, Albanie, na 2 semaines ya pamba, ozwi visa na yo mobimba na niveau ya 2 fois te. Pe espace Schengen, ya kosaka na kutu te, okozwa visa na yo kitoko, na mbongo mukie lekete penda, ozwi visa na yo, pe o voyager na kimia nyonso. Agence Orso Traveling, ezwami na numéro 397, boulevard du 30 juin, référence Kin Marché, Expel Store, na commune Gombe, en agence de voyage. Orso Traveling, bazali kosunga bato poto okende poto na pete nyonso po bato ya lokuta bakomi ebele non ba supporter bagangi la team nga pena na lobeza fo e axifo mais loko sali fo Venjora na kati ya piscine mwana mobali wana Venjora simbie bord ba pe mutakangie photo est-ce que bakangaki photo ya Kidiba ou bien zaki photo moko boye bakangaki pona base na habité parce que quand la paix garçon ngo nzoto ne pene zalaki derrière na position de tir on butalika soyemba donc ngapo nanga na habité pourquoi Venjora simba kikaka loko na position de tir na habité parce que et ça langa somo pesa na téléphone na tala susu de Venjora asimbi ngapo nanga na mona net jeune garçon oyo alula ki na ende danseuse biso mabeto monyango po Venjora marié ngana to yebi komisa photo bongo nani ndabi mission bon na yebi mutabimisi te mais côté la photo ngo au sentir pena que Venjora na tazala moi Kidiba en plus cette photo ngo pesa na position de tir donc garçon ngo neti danseuse ne mutu nati azalaki déjà na ba calcul pour na danseuse sikoyo Venjora atimbele abi oya fandi na danseuse na position de tir bondene siko Venjora luki sikoyo asimbelo kwa nazomona na misu na musika pembeni na danseuse mais peut-être mutunda kangaki photo yende mutu pena sali bango pena mama na rêves parce que garçon aza garçon ya sukwane na piscine te point naza garçon sukwane na piscine te parce que piscine to koma neti bandeko bo sukola oyo akipe muninga te oyo akipe muninga te mais kotala déjà valide wa mukolo quand même tala position ya ndeko na biso ya mwasi aussi ya yotela soka ba image tala position ndeko na biso ya mwasi tala misu ya mwasi eke wapi
tala sikoyo soki là tu as garçon ozomona ndenge eza na position ni sikoyo venture atali Damas ya père ezolingi kendo servir dans 16 venture habite peut-être moi polémique moko ekotaki wana entre venture na danseuse ya venture habite nga moko na kangi yango de oli yango te ozo comprendre te venture aza marié te aza marié venture ya ko sa biloko wana te siko mutaka nga inde photo wana alakisi nde tension mabe ya venture mais venture aza marié mais na Guinée kuna atambolaka na mobali yango marié te oza photo salami na Guinée papa oza mambo salami na kini te à toi merci quel peut évoluer makambe bandaki ana Kinshasa et que sous mikili et que ndage zongi ba reçoit na ba refinga na ba audio bimaki mais mukolo lobby scandale les agi vraiment na mikili a poto ska puis petite sœur na biso cœur là il poupette azo vraiment le couteau soit disant pas bana ya mère na biso bébé zenzo on a habité au moni vidéo en tout cas personne n'a pas si on s'arrête on est ba beta moi na moi biso ba auto respectable mère en tout cas tout sengeli ba tona pardon on a habité moni vidéo yango ouais na moni vidéo yango vraiment sali passé ngai Jazz Kavula yebisanga lobby na famille ya BBC bazalaka ebele kuna soko sakani vraiment bango ba kande ko beta batu na lobaka ngo na émission awa très bien ndenge Jazz alobaka que non soko yemboko bakoboma yo banini nga sola na BBC aza ser moko sola très bien to sola vraiment posé na meka ko faire expliquer alongwane na makambo etali ba polémique ya musique ya za mwasi ya artiste moni makambo yo herbo komi ko kotisa ngo ba famille ezokende bien te ekende pena bien makasité ba famille ezokota na ba polémique wa ba musique ezokende bien te famille ya sœur na biso BBC baba ndo bundana ba warion wana vraiment na mona sensi nango lisute na mona sensi nango lisute wane longwe pena musique wane komi jalousie wane komi pena jalousie parce que e comme en état petit ya kindo luka ba warion bo bundaka te wane su musique te to mona akutu ba golwa na ba warion ba swana kanenge ba lingi ba swanaka mais to mona ateke ba golwa na ba warion ba luka na banzela po ba bunda bato ya wenga musique à maison mère na bato ba BCBG to mona guerre ya GT mais to tikala mona jamais bazolukisana na ba famille ba kendo bunda ba comme faiblesse et comme faiblesse soki famille ya mwasi ya Emelia boza ebele na poto kuna poto ezamboka o mutu nyoso kenda ko luka vie ya mboka teke ya ki yankeke biso te to betera batu mais non bintu to to betera batu mais non parce que ngai soki na ye souffrance na porter Jazz Kavulu plainte Jazz Kavulu il faut ala kisangai mutu o ayebisa yeki akoboma ngai ozoka te non non kende parce que nga bakaneli nga alobaki nazoya pena France inikima pona porter plainte parce que nga na fandi boye mutu mo boye o alecte nga ke tokoboma keni soki aye fona ba soki Jazz akosaki parce BBC alobi bango batikala yebisa Jazz bongo te so Jazz bakokanga Jazz batie na garde à vue parce que na kosenga pena batiela nga Jazz na même kasho batie artiste mboka parce que pour azwa pena punition ozoma pas même place batie artiste mboka il faut bazwela nga Jazz babwa kaye kuna comme ça abando pesa biso information ya ba solo nyonso za kati ya prison wana ozoma pas information ba solo nyonso za prison na makambo nyonso ya mabe o artiste azomona kuna ye apesa biso ba information donc nga pena nazokende France pour da bongo ça bien. En tout cas, courage, Kerla, il peut être, en tout cas, ça l'a émission se passe. En tout cas, n'y a pas de cambo quoi. Zamba Sunga, Yokaka, on s'est rétabli Kitoko. Quel pena? Bras de fer dans les vies du Caraboué, entre ça et ça, il a c'est le scram. Et qu'il est bien té. Non, ils ont qu'il est bien té, mais bango ba mikolo. Ça et ça, mukolo. C'est le pesa mukolo. Ce qui va soit des amarambo oyo, il faut que pèse un conseil. Parce que nga solara bien, na sai sai. Sai sai na moni place ya finga ki c'est Léo te. Après ça qui est un conseil que non, c'est Léo
ba émission oyo zo multiplier pour na ko finga fali ko ça ba polémique pour ba émission ezaka na ba nombre de vieux belé par rapport à ba chanson na. Et ça va conseil alobi se concentrer au moins se concentrer na ba émission pour telle mais belé se concentrer pe na musique bongo au bête musique ya bien pour hôtel mais belé et ko ça bien parce que so bête musique ya bien écoute c'est long. Mais tout le monde ndeko na biso c'est Léo alobi ça aza violeur a viola boye na boye ya ko discuter na violeur te mais information na zo pesa ndeko na biso c'est Léo ça a viola te pour na pesa information pe na bien grand frère na biso c'est Léo ça ba ko c'est la makambo boye bi lelo na mboko so za ba problème na ba politicien ba ko utiliser ka mamba viol ba créer moi na moi boye ba simbisi là moi na na obima a ko selo li solo viol okinde nango pe prison parce que batu ba vérifier ça c'est asamba te en coulisses ça c'est azala samba audience na ezoleka na ba TV ba papa molier bazala lekisa marambo ça boy ba sala ba enquête ba kenda tina ba tinel wana marambo tout ezala fondé donc ce qui ya koloba bongo ninga pesi au conseil yo zo finga ce n'est pas gentil donc ba c'est hyper na terrain na bango ba théâtre c'est le terrain na ba musique pour ni c'est ba la charité ben on commence par soi-même ake pesa conseil pe na ngambo na bon pour na ne ba memeli en wabi va que pour côté na bon pour des hommes belé pour nga go longo na terrain bon pas côté ba voisin alors pesa scram conseil iskandi on ne chez moi faux mais côté na bango ba problème pesa belé mais ça c'est appelé ça conseil na ba monsieur belé ya ba buzo belé kana théâtre côté na bango ba flamme uti oleka awa mama kalunga na sai bazali na conflit grave siko pona ko boma moto wana apesika ndeko na Léo moi conseil moko ya muke mais là c'était que ola musabatu dossier moko c'est le cas kala o ba ko sela sai na minute soki to bito total bilan ya sai total bilan c'est Léo nani soit l'équipe muninga na stabilité ya vie na stabilité pena ya vie boyi nani aza stable entre sai na c'est Léo. Yo m'en répondre. Ah, siko. Au moins que ça c'est azwaka na théâtre. C'est Léo azane mi. Te valdi tempo to fanda to comparer côté. Ça c'est l'équipe c'est Léo musika côté mbongo, côté stabilité avec l'équipe c'est Léo musika. Wana kutu kotia kutu discussion te. Bakaro c'est asomba na vie, c'est Léo il faut wana ba rêve ya c'est Léo. Ya pena ba rêve ya c'est Léo. Te tobi mon bakar ça c'est tout c'est malito sur le Valdi ko compliqué ngate wana zo baby c'est mission papa moto nyonso ayebi na poto ke ça c'est aza stable koleka se Léo na musika na makambo nyonso amona apembongo koleka se Léo na musika oyebi yo moko lingo discuter kaka de temps ngocha bakar total pe moi rétrospective mon kete ya nini c'est le peu monde aso bakar ya malonga koleka ça c'est été à l'époque oh aso bakar c'est mutu ya danger c'est Léo aboka na musique ezaka Shabani Nonda na vie na so didi kinwani batika la pesa mbongo plus de $20,000 te Shabani Nonda za pesa Léo soki mbongo ebele 3,000 balles c'est on va $100,000 en cas ma solo la publicité mais ça yaza mutu o asala o asignaka contrat na ba agence ya ba pib ya minene yebi te ça asignaka ba contrat ya minene na ba publicité ya ngwana mbongo te yebi sanga sigo c'est Léo depuis abanda musique asigna contrat na publicité nini pour mutu auto ko comparer na ça na bango wana na ba animateur o balonga na wenge Bill Clinton asigna contrat munene na Rao Bank asigna contrat munene na Bra Congo ebeti se bandula ya danger so yebi sanga c'est Léo asigna contrat na société ni siko ça to bito tanga ba société asigna nango contrat ngana yo awa ba mine kozala pasi bambanga pasi munna ko kolemba botanga te évoluer au monde arrivé à Fali Poupa na kati ya Angola précisément na Cabinda Fali Poupa déjà na Angola partout Fali bazwaka neti Michael Jackson déjà kei na écouter za mamba lobela te wa to lobela mboka mususu au moins accueil très chaleureux ya blaguité parce que kuna na Angolais za bangolais belé ba beta ba tatouage pena kombo Fali na nzoto nga Fali abenga pena garçon moko ya longola nini chemise ne boala ka Fali abenginga bikeni yakate yo tembeti yakate oh nini
garçon na yebi lingala te portugais na portugais chungu excusez moni makambo na oloba fali ayebi tozala na mall moko ya Gaillard fali akenda osomba bilamba alate na concert abeta na Luanda Angola na yambangu afongole ala access ko tatouage fali abisi be 50 abikeni yaka abeta tatouage ngwa koma pe fali pupa ya mulai siko ba artiste musicien ya mboka na biso na zoe biso à 100% o bagenda babeta na Angola bagenda babeta la communauté congolaise fali beta la batu mais fali batu atonisa concert neza ba Angola artiste nyonso tu yebisanga artiste wagenda babeta la communauté congolaise te tangelanga kombe eza na congolais moko te ba yebi na epa na bashungu wana pa fali na Koffi Olomide. Parce que Koffi pe ba yebi na ba angolais. Oui, tu. Hein? Olobi? Goga. Tu évolué. Inos. Tu évolué papa, tu évolué. Tu évolué. À part Koffi na fali, eza na artiste moko angolais yebi azate. C'est nial. Tu évolué père. Tu évolué. Tu so matiti, tu kata. Bombuta. Nie j'aime. Nie Mbuta. Te Mbuta kanga beaucoup plus ba pays anglophone. Mbuta na en Angola e ba Mbuta ndeni. En Angola e ba Mbuta ndeni. Te Mbuta kanga kabinda. Ti 70,000 balles. Mbuta ba kabinda ngana lo bande Angola mobimba e ba yo. Mbuta kanga ne kabinda bien sûr. Mais Angola mobimba e ba yo. En principe Mbuta pe abete na kabinda na pe communauté congolaise kande za kebele. Ngana lo parce que par rapport ya Fally Ipupa. Na ba Koffi Olomide wana. Faut te faire ça ba respect na ba koya na pe na il faut beaucoup de respect. En tout cas merci. Tu as évolué tout le monde a qui surprise au Sakanate au Wapekumba makina de African Film Festival. Aux qui vont organiser mon colombo lobby aux États-Unis d'Amérique. Koffi Olomide Kouloutou l'ambassadeur de la culture, a qui bon trophée de la légende africaine. Il y a des commentaires ni rosal. Non, déjà Koffi Olomide aloba ngoye mokoti. Mbwa kama singaloke tu me kingo kama te. Nati Koffi elo nati trophée. Abando zwango ti akozala soute na mokili ba trophée ngoye bando yakaka. Parce que sala musala ne ya bien makasi na mokili. Donc pour na Koffi en tout cas na okamwa te na peseka félicitations parce que azo batisaka ba trophée likolo ya ba trophée. Da ba trophée likolo ba trophée zo bakisama c'est bon. Mais on a courage. On peut travailler ba pic que abimisa comment armoire naie vitrine naie plutôt ba trophée ils ont muké boina Mexico comment na ke ezo bakisama. Bon ezalaka muké par rapport ya vitrine ya Fally mais ce que tcheka ka tolongoli ka Fally ceux qui confient l'obia bimisa vitrine ne ba trophée au moins ata ya moko wengi abimate ba boya débat na makasi ya ba trophée ceux qui lelo confient l'obia bimisa vitrine ya ba trophée papa chéri bimisa vitrine ya ba trophée au moins na ekoma pena maramba bitumba na baba bitumba de na zo bisayot ceux qui pena to lobi bon confie to budaka ba trophée na yo bon confie la biso ba trophée na yo chef vitrine no awa papa chéri pe aya tanda vitrine awa total nani en light samuninga kaona victoire peuple pena plein boy au mona rendez-vous ngo Koffi yamba ngo papa chéri ya na été ah mais pour la 21 na kokate te na bango nyonso to ba kokate ba ya te ba ki ma rendez-vous bango nyonso wana ba ki ma rendez-vous nazo bisayo ba ki ma rendez-vous à part Kora Koffi azo ba trophée belé ya ebelé. Tout le monde a qui m'a rendez-vous. N'a pas vu ça. Ya plutôt. Tout ça kawana, tout moni bongo fin PIB ya suka o wapi kama batu. Ni on son a 4 stade de Marty moko le 30 juin habité et ça le ndengeni. Non, et ça nous a plaisir. Et ça nous a plaisir à trop. To na minute to ana maloba mabel so pona wengete parce que batikali na 23 jours. Ah ouais. Donc il faut te souhaiter bango ka bonne chance. Stade wana etonda esila comme ça ce qui etondi to beteli ba maboko ce qui etondi te to sali polémique parce que bango monde ba luki ba beze événement oyo et salema na nous te na monde na la événement tutu kalo jalobi événement oyo ko salema le 30 et le événement ya combat ya Alina Foreman côté ana vient na ko sibiso
À cause. Ah, papa, Boni Boyko. Boni Boyko. Pour te occuper Jean Koubal. Boni Boyko. Pardon, quel pénal? Jean Koubal, n'a pas essayé de beauté. Finale ya box. Alina Foreman Bawela. Obi Mobutu futela mbongo combien pour déplacer événement ya sema na Kinshasa. Ah papa, tolo ba Babylon suna sentimako. Tolo ngola na ba sentimako. Obi Mobutu afuta ba Joana mbongo combien pour événement na sema awa. Etikala histoire moko gravé na monde. Lelo batu mutu musa ko yeba komba Zaire te mais soki obeteli ke mboka o Alina Foreman babundaka finale ya box. Mutu mbala mo comprendre. Après yo lobi événement wenge eleki même événement ya Alina Foreman di. Ese événement pe planétaire, te saka événement pour na biso ba congolais. Ese événement mo bo eteke non, eza te ba kozela na bango mais ese événement mo bo un français yebi angote, belge yebi angote, un américain yebi angote, dans chinois yebi angote, arabe yebi angote. So yo lobi eleki même événement ya Alina Foreman. Mais quel peut tout le monde écoute dans ce Jean Koubal peut mettre l'eau au muro. Makamwani za vome événement pour naïe. Tu vois moi jalousie. Kasi te eza jalousie te. Si vous comprendre que ça la événement te les premières to ça la émission. Pour na minute tu photo tika ba veba mais la main na bango ya mpio ya malili. Photo tika ba en tout cas to souhaiter ba bonne chance. To senga batu boya bebo kende belé na stade. Omoni makambo nyonso to batsala yango na tango nango. Tawana rotondisa ba stade ezalaki déjà. Soki tawana rotondisa stade ezalaki lelo to hotel yango le 30. Soki tondi bravo. Mais pour ça un concert non tant que mo pandisa le 30 juin. Obi yo za na stade non. Ogozala ça la biso bien. Et ça la biso bien ndenge yo za na concert. Et ça la biso bien. C'est surtout dans Brazzaville na ouverture restaurant business. Si quoi yo zala na Brazzaville, pourquoi yo souhaitez nga inde na za na stade? Invitation. Ah papa, to fan d'accord? C'est que toi qui no so Brazza. Toi t'es là on pas Chombe. Papa. Boss Placide bio. En tout cas, Ken Viana, maintenant on bête on boire à so likolo. Yeba baba so e gozo na zolo le 29 octobre. Fallait pour papa la calme sur concert na 4 carrières stade de Martyr wana. Te a fallu ce que ça difficile te pose atteindre. Fallait déjà ninga zana beta de ba 18 stades d'Afrique. Bon ya mboka na monde to bang. Omoni lelo batu ba comment lobelaka to beta Martyr, biso to beta Martyr. Ben stade ya Libanda batu belé ba beta ba stade ya Libanda te. Félicitations na ba ve na biso a wenge. Babeta Martyr, babeta na stade Masamba Deba Brazza. Olobi? Félicitations à Bavena Bissau Wenge, babeta Martyr, babeta na Masamba Deba Brazza. Ce qu'il fallait babeta 18 pays, attendez ça stade il y a 18 pays Afrique. 18 ans ceux qui na lobby pe muke na habité. Pour avec Tokos des tournées les gars moulay ba stade ne beta maka. OK. Bon ça peut muke. À côté lioté mais selon information na nango. Mais obi kende zana il faut tout na non match boss est-ce que Laurent Sokoko za na mbongo ya solo? Depuis la Kibiso dans Laurent pe en tout cas toyoki maloba ya Bokechu kuna Bokechu fa boina en tout cas bana poto bana mokimo surtout bana Kinshasa en particulier pour na ko embellir bana ko bino beta tout vraiment na maison Zela match boss. Bonjour papa. Bonjour les DG de Fimbo na Fimbo TV. Ozan direct papa to ana valdi tambe awa. Bonjour na watutu ba oyo kangai donc na direct na Fimbo na Fimbo pas championnat donc ma question et ma réponse ya. Félicitations émission bosala kina ya Laurent Sokoko wana eke bien. Voilà championnat bibiso tokenda musala. Yaki musala donc la monaki attaque chroniqueur. Ba ya Laurent Sokoko sali vidéo moko ba boketu basali boy. On a linga qui na commencé sur place là sur la pina Laurent Sokoko communauté
mobimba na ba diaspora batutu baye ba vérité ni yawe bombami entre Laurent Sokoko na Bokecho premier les momona qui émission tout ça qui wana donc et puis si on peut ça qui quoi. Est-ce que ya Laurent Sokoko pena ndenge yo moneli kuna est-ce que ça la peine mbongo pena zone ou bien ça ba théâtre ya zone ba ça na ba Bokecho ke bolé balenga de 300 000 est-ce que ça peut mutambongo pena quelqu'un et on a voulu bisayo yoza tu la vérité yo la vérité bisoto ba journaliste ba konker oyo tu peux ça la vérité et puis tu ba makambu oyo et zo na moni na misu Papa répondre donc Laurent Sokoko na sali émission na résidence nae donc na ndako nae après wana miminga susu na hôtel nae oza Benfica alakisi ngai bafartir ndenge ezalaka motu atindi mbongo kode babutu na telefone nga namoni yango bon osise mbala moko aza na mbongo to aza na mbongo te wana toza bato donc oyo nga namoni alakisi nga bamapango na ye donc ayambinga bien makambo nyonso eke bien donc tokosise mbala moko te ke aza na mbongo to aza na mbongo te donc na miniti oyo ezali kaka nga natunaki na bime bien bozalaki bien eloko nini esali bobebana na Bokecho na batutu alobi ezala trahison donc oyo alingaka bango basalaka te bazosala te azomise mbongo na ye mpona kolomba ko bakongolais baza nango or ke mbongo wana ye apesaka bato na biso peut-être basalaka nango makambo mosusu yango yamonaki yango trahison amoni ke mbongo nde ezokende ebele alobi alongwa na ye donc amoni ntina ya kokontinue na komba te yango alobisaki bawabi bon soki bongo botika bakofi na bamusicien babeta po tozomonaka eloko mo tozosala bango mpe bazoluka donc voilà quoi basansi wana parce que tolandi Bokecho après émission na bino alobi babato wana nyonso azala aloba mpona Laurent Sokoko ezalaki nango babwato eza makambo ya lokuta kelpia na nga nayo toyebi ça fait au moins balibeli tomonaka Bokecho premier oyo aza grand frère napesi bambote ebele oyo mpe nazoluka peut-être nayambi mpe l'émission ata en direct so akoyoka ngai abandaki kokumisa Laurent Sokoko c'est vrai okoki kobebana na motu na makambo na bino mais ntango bozosala makambo na bino boyebake makambo ya bakombata eza makambo oyo etali eta congolais nyonso soki moto asombelaki yo motu 4 yo oza congolais toza babantu motu lelo asombeli yo 4 voiture atindela bata $5,000 nde namoni ba grand frère na ba eso bato ebele balobi bango bazwaka na bango mbongo wana te eza makambo ya Bokecho wi wana eza makambo na bango mais na vie eloko eza wana foka reconnaissance fo yeba ndenge nini moto ozalaki naye aza bien donc en tout cas vie yango aza bati aza vraiment azoregrete makasi donc nazobisaka na bana ya monde atie na bacongolais deuxième émission eza vendredi alobaki cette fois-ci fo aloba deuxième émission donc eza samedi ekoba kopublie yango vendredi oyo tourne puis bapublie donc toyebi te parce que ye alingaki ayoka réponse à Bokecho mais réponse à Bokecho eza bamemi ye lisusu mosika toa bajournaliste mpo toloba vérité bafingi ye balobi kana meloko Mathieu, oyebi ke Laurent Sokoko aprometaki ke oyo aza mobali afongola mbanga aokangisa bakombata me bakombata mpe baprouve ke baa mibali baprouve baa mibali basali mpe émission tomoni mpe place mbila akangi bango te donc et là on peut biso de comprendre que c'est comme si azaki na makambo na ende na Bokecho amona bambongo enoke pa Bokecho bodombo te bato wana mosusu te à part commander soto qui a 700 €, ah, il y a son gisango.
vérité nyonso toza bajournaliste tokopesa bango motu moko tore azaki parce que bango nyonso baza bafrère na biso cohérence na maloba ya kutu na biso odombo mangi na tele émission bayambaki par duplex mais ozoyoka babanga eloko ya malamu elobamaka vraiment aisement naza so comprendre tokaki vie wana odombo mais tozala mais il faut tosala na émission fa pesa so raison ya eloko ni excité mpo mbala moko abaluka boye et puis abombarde mbala mo na télévision ocomprendre ndeko na ngai yango wana vendredi vanditambwe kel piana na bapose baquestion na rotuna ye na ye lobaki soki bafingi yo opesi bango mobetre boyeboye neli bafingi yo sikoyo lokola bafingi yo okosala nini donc bato bazela vendredi deuxième émission na Laurent Sokoko ekozala vendredi depuis namoni oketo basala émission nabenaki na lodi donc nasolaki na ye ayebisi nga deuxième émission eza vendredi donc tokoyeba valeur ya baquestion et puis tokoyeba vérité nyonso vendredi donc information yango wana na mosika toyokaka kaka bato bapatron banani mais Laurent Sokoko voilà na patron na coin na ye nga moko mpe naza awa kokoyeba vérité nyonso epa nanga donc moto akopesa bien information vrai que il est bon s'il est patron c'est moi-même Mathieu Bosch donc rendez-vous c'est pour ce vendredi et puis que bakongolais oui Pasteur Denis Lesi asolaki na Laurent Sokoko alobi atalaki émission tosalaki asepelaki alobaki bobenga Mathieu Bosch na pesi déjà transfert na bino mais tozomona ça fait une semaine na ndambo réaction exacte mais libiso mbongo biezalaki Denis Lesi ndako sai na biso piana makambo ya transfert ya mbongo ya bato epa Laurent Sokoko abenga bino nde boyokanaki soki nalina matavio nazonga kongo bokosola na ye mateboti yeno apesi biso boye mais c'est monsieur soki apromettre arealizaka parce que nga naza mpe parmi bato oyo nazwa dina nazwa na yabwe tokutana à l'époque donc na santa ye donc merci na bandeko nyonso mpe baoyokanga Mathieu Bosch je suis là na lwanda mpona mosala naye kotala baaventure te et na cadre toujours les à Congo et pourquoi par la RTVS vendredi pour la vérité mais il y a bien yo quand on t'a tembe doit Congo yo doit Congo doit carré 4 fois na mandi tambwe pour comprendre kombo nini Pablo Kini les jeunes millionnaires congolais Pablo Kini les jeunes millionnaires congolais les seuls déclarants donc il pas Isaac Maïna na Tony Koko Pablo Kin c'est quand on a la danger Pablo Kin wala ba na Pablo Kin ça va alors tout le monde congolais moi lingi ba congolais puis lingi culture congolais Pablo Kini les seuls et l'unique pour comprendre autant dans ya mboka pour comprendre Pablo Kini la petite bande de nyonso ba koyoka nga mbote en direct et pas ken piana na badita merci à Mao Monzo merci à Alain Vision merci à Benoît de Kwazuka social et maman Tatou Bayambinga donc on est là pour bien travailler et la possibilité et puis la matière ce qui c'est qui est 15 moteurs et les millionnaires congolais la photo à Saint-Toya. Il y a un caprice aussi dans la diplôme. Ok. Merci beaucoup. Biso peto soki si na so émission awa donc merci vraiment. En tout cas quel penanga plus rien. Donc vendredi vous avez la vérité. Après vendredi vous avez la émission de Robima. Au comprendre que Moussala to sala kaso to sala bien émission de tala les gens tala voilà. C'est vrai de la créer la émission de merci Yozano journaliste au milieu du village ba combattant ba tenir rigueur te ça la bien
mais maman on aime c'est là mususu ya ouais ba Kagame ba komo lo ba kaka ya Laura Sokoko te naza pe pona boke nena ya bia Laura Sokoko nenge na koyamba pe bandeko na ba kombata biso to na posa to ba vérité to ba osa biso ba aventure mais vérité et ba na vendredi. OK, merci beaucoup. Merci. C'est bon. En tout cas, merci. Là, c'était Mathieu Boncho et Lenga Congo. Ken Piantro, on a souka mais bon apôtre, bon amokuba, surtout bon Kinshasa. Po bon embellir bo banda kuna bina bilo ko nyonso ya kitoko ezaka na kati ya ndako. Ko banda na rideau po yamde ya mbaka mapaya. Tsokota na ba kids. Oh babilamba, oh nini ba tapi. Mutu azaka moko na Kinshasa eza maison Ephraim. Mais quand tu tamboula moni on a 4 na quartier 1 wana na chango moni maison Ephraim ba bon photo pasteur Moïse Mbie c'est que yango noza mobimba comme na Willery so moni ga bon c'est que yango noza mobimba so comme na ville en tout cas ya kanga vraiment ya sakanate chez papa Eric Mukwesu Mukolo Masolo papa Eric Mukwesu na maison Ephraim en tout cas ken pena ko sauter so ke kuna rideau ngunga kimi sans que tu insecticide na ndako. Merci Valdi to c'est na sorti. En tout cas, c'est appelé Lumumba, Zamba Pambola yo, vieux Placide Ebio, vieux Deo Muzungu, Joël Salambi, vraiment Batunyo surtout na pesi bango bambo tebele. En tout cas, ndeko na biso Kinoa ni business, patron PDG Kinoa ni business, vraiment azo promettre biso que Lupangu mo boy batu bazala tia tembete kama apesi biso un mois PDG Kinoa ni business donc kalate bana poto bogo seka na internet. Merci beaucoup. Merci na Elodie Lipasa ser nanga kulutu na Elodie Lipasa babi événement saka ilaka moko en tout cas na kati ya Istanbul vraiment ezala opesi mbombo boy na kati ya mai na pesi mbote pichu mbombo tour de contrôle Mahmoud Ezuke Mahmoud Mutombo Zuke papa na Jaidel na pesi mbote animuchu wa bon rétablissement na yo Cédric Liliam Awemanko et la bière internationale na pesi mbote Fondation King Vision avec père Nangai Amide Koukeba babi totonga mboka moko musapi moko sugula elongité Fondation King Vision ya papa na biso Amide Koukeba moto na Nzambe frère Shadrach ba mona poto pourquoi la pression mode de Donantumbo moto na Nzambe ya maman Lycène va pareil le à l'église Olga Kabelo madame Olga Kabelo une femme pas comme les autres Mukonza Kabelo na Belgique en tout cas la pression mode madame Olga Kabelo là bas non ça va tala biso Olga Mbimba Pembe Chéron merci na qui était derrière la caméra Makongi merci na Westwish ya Oaza bon en régie finale merci pour l'assistance ya Idina Adjay en tout cas vous abonnez massivement dans le site. Personne va pour lui, on dit qu'elle vient. Ailleurs, il y a Fali avant. On va te là qui a donc malambo est le bien. Bon,